Kilongo TV. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre peur consiste à visiter les orphelins élevés dans leurs afflictions. Dans les afflictions. Passos orphelins, bobo sanakate, banaba konyo kwama, banzala bolumbu, butupe na moi, fula sena zoto. Bobo sanakate, kanisa orphelin, banaba konyo kwama, banzala bolumbu, butupe na moi, fula sena zoto. Usisabu watoto wanakosa wazazi na chakula kila siku vula kumwili wasaidie kanisa orphelin bana bakonyo mazala bolumbu butupe na moi fula sena nzoto kanisa orphelin bana bakonyo mazala bolumbu butupe na moi fula sena nzoto kanisa awayo leo tondi obwaki mosusu na fulu bana bitike bakulela o na bofelina bazangi bilei pe bilamba kolata kobosana kate kanisa orphelin bana bakonyo kama utupe na moi fula sena nzoto kobosana kate kanisa orphelin bana bakonyo mazala bolumbu utupe na moi fula sena nzoto na bofelina bazangi bile ya kolia pe bilamba ya kolata mawa pe bolingo esili na mitema ya bato nzambe na ngai yoka olela ya baorphelin yeye nzambe na ngai yoka kolela bana bakofela baboti kanisa orphelin bana bakonyokwama bazala bolumbu butupe na moi fula sena nzoto fondation rabima vinale kobosana kate bana bakonyokwama bazala bolumbu butupe na moi fula sena soki namoni ntongo ya lelo soki namoni ntongo ya lelo ntongo nakoyemba azali nzambe abongwani te yango nakoyemba azali nzambe abongwani te. Amen. Tukanyimisi nzambe nakopesa merci ndokomiselongo na baye na biso na kati esika oyebela mori kotitanga lelo te kasi ndokomiselongo na baye na biso kati esika ndokomiselongo na baye na biso na kati esika yango nakopesa merci natiki baye na biso na bokola yaesunga bango protéger baye na biso tambola yango na bango yafungola bapanse mpo na bango kanisa ya bango maladi ekomela bango te bashana tosata teknologie na bango yabakobatela bango zana bango bundela bango bitumba molili longisa bango tubondeli bango tolobi amen. Etela nzambe maboko ke mwa bato ndambo aba yebi ngai nani ayebi ngai ya na bomonanga ate ha bobosanaka mbote na biso mbala suka oyo nayaki awa bozalaki olia tofongola carton moko awa ezali bilamba tofongolaki awa bobosani bozoyeba te carton ezali na bilamba basenti banini basardi na bamaka ezali bamakaroni voilà na basavon osokolela tofongolaki awa
Vous avez pas sous-soutien? Ah. Biso to fondation. Na ba montre voilà. Na ba jouer pendambo bimaki. Biso to fondation Rabi Mavinga, nga komona ngai papa Rabi Mavinga. To sepele to ya susu lelo to memela blo oyo. To saka na de la foi TV, so boche de la foi TV, jour nyonso cha omona ngai. Na de la foi TV, to za radio na biso komona ngo radio Parole Vie. Radio Parole Vie est pour l'évangélisation. Ba mateya comme tezala kuna. To landa, to partage ba mateya à travers Radio Parole Vie. Lelo eza anniversaire ya Radio Parole Vie. Ya on tobi to fêter biso moté to fêter pe nabi. Nabino. To yebo mo elama lati ba komini. Mutu moko. Ba komini. Radio Parole Vie. Ah ouais. Combien? 2 ans. Hein? 2 ans. Oui. 2 ans. Radio Parole Vie, radio est pour l'évangélisation et aussi 2 ans. Na occasion na onde tobi toya ko fêter na bino. To salma be? Ah to bete nzambe maboko pona 2 ans Radio Parole Vie. Amen. Sko na sepena masa na oye déjà zozwa na déjà. Ako ande o memate. Na sa remise symbolique na opesa pana ni trésor ya ko sunganga nini? Te simba micro. Mwana moko ya na pesa pa mwana moko. Yaka. Allez, yaka. Pasteur kaka. Man. Radio Parole Vie, Fondation Rabi Mavinga. Obini de Tolibno Kasbadon. Merci Fondation Parole Rabi Mavinga. Fondation Rabi Mavinga, Radio Parole Vie. Fondation Rabi Mavinga, Radio Parole Vie. Na pesi bino merci. Ndenge boko cancel biso na OMK. Nzama batela bino, afunga bino porte. Ce qui nzama batela bino, bino pe ko bossa na ko cancel biso te. Ah, betele maboko. Merci. Wane ze kaka, moi remise symbolique ko déposer na yo. À part ça, tozana bandeko mo bazaka na Suisse. Basambela na Suisse, bazana département évangélisation. Et topesi mbote pa mama Bea na ya Lisa et batindela bino subi lamba na fongoli ya onte bomoni carton eza simananga boya na mbeli to fonla bo ne to salamba leleki to fonle longa awa to tala bilamba on so eza ndenge nini hein ye déjà zozwa 2 fois te to yela bino yango bomo blo to yeli bino te hein to yeli bino o nini nini Tomate bosela nini? Tolambela soso. Sko oyo sko to fongola e yazo zone ba sinyo so makasi Comment on est nani? Da akezo susu. Azo ba sinyo so. O sko to fongola totala biloko eza akati ya uti Suisse et pas maman Bea bandeko église plein sur na bossa na Suisse. Boluga soka mbeli to fongola ngo. Voilà, toi, on a fait le Nangaba. Ah, toi, Nangaba. Avenini. Lobo. Non, 19. Comment on fait le Nani? Colk. Centre Felna. Lisanga Christo. Lisanga Christo. Toza awa. Ah, bah, l'ingambeli. Na fongola te. Natika te. Ah, na fongola. Toye banieza en quartier. Bandeko église, chapelet bakanti sont en Suisse. Et deux sengoté. Ah. Maman Lizana, maman Bea. Zamba pambola bango. Yeah, those one never seen. Tika, what you guys want? Il y a trésor font les labs en haut. Il y a comment les nains? Mitch. Eh, à ma casse, Yaya, ça va? Ça va?
Ça va? Dis ça va bien. Ça va? On l'a gagné le colo. Ah, ma casse est même à Baji. Alembi. Bon, tu peux s'imboter par ma mère Edith Marquis. Edith Marquis Beauty, Fiston Bassende, Angèle Kinkela, Lévi Cyril Arsène Modabi, Nabo Saint-Binoté. Voilà. Voilà. Et trésor Sunganga. Bafongoli to bafongoli te. Totalate. Oh Nini. Eh Kokanani. Eh Kokabino. Ah. Nyonso ba elibino. Oh Nini. Ya wenze. Ya nini? Saka classe. Oh Nini. Oh ba Nini. Nini. Ba livre. Bon oh. Ba carte. De ba Jeza Awa. Bon mon idée. Ouais. Bilamba eza awa ebele. Moi na fongola nyonso. Bomoni te. Bilamba eza awa ebele et outi Suisse. Mama be na sœur Lisa basambelaka bango mutu batinde biso yango. Est-ce que vous sepel nango? Soto sepel nango bete nzambe maboko. Siko na into sabu. Na biso nyonso nanya koloba. Ah yaka. Telema komono nai. Lina. Lina. Obini ni kwa mama Liza na mama Beya batine mno bilamba. Mama Liza wa Beya ndamba pambula bango abakisia bango beleka ne bazo kanisa biso ndamba na pa kanisa bango. Amen. To beteli maboko. Nani so aloba? Nani? Yaka. Komono nai. Gaël. Nani? Gaël. Gaël. Obini pour la fondation Rabbi Mavinga na Radio Parole Vie. Merci la Radio Parole Vie. Nana Sobosal pour la biso. Nzamba kansela bino pe. Ok, betele maboko. Yo komono nani? Fred. Nani? Fred. Fred. Obini pour la fondation Rabbi Mavinga na ba mama Beya batine mno bilamba. Merci. Tolobi? Merci ma belle, que Dieu vous bénisse. Ok, betele maboko. Tata. Ba ma tata. Ah ma kasia. Église chrétienne du Chablin bisika bande basambelaka nde batinde bakoli oyo pona bino. Biso Fondation Rabbi Mavinga pe par Radio Parole Vie na occasion il y a 2 ans à Radio Parole Vie nde to elibino blogo oyo. Je pense que tu remercier bino ezan ba sachet à sucre etikali na boutique na sengi pa yaya. Okoya ndeko oya nao. Tout eleki to zande ko mo mbali zeyo. Ya titi ya to sola kasimo mki opesa mo message na ope attend que yaya awa. Voilà, bonjour frère Trésor. Ah, Trésor. Ta caméra, Obini par rapport à Geste Auto Lelo. Par rapport à Geste Fondation Rabbi Mavinga Lelo. Nazakuna maloba yolo. Nazakuna maloba loba pour ça la aksabu eza penza na habité na kolo bandenge nini. Na part ça na kombo ya bana nyoso na kombo ya orphelin biso. Na ba kombo batu ba contribuer na bilamba place outil nzamba béni obino abasamina mingi koleka partout bo beta porte est toujours ouverte donc nzamba pambola bino makasi. Merci. Merci de ce message monsieur. Wa message na pesera ki bato so bolanda image oyo
chose à poser la routine, parfois vous se doutez que la possible royauté à partir de la fondation Rabbi Matondo et Rabbi Mavinga, Borozo Biso. L'image au monde, c'est moi qui mon boulot et contacter la bango à partir de la bango de Borozo Biso. Donc bon, merci à Batunion so Holanda image au. Mais toi peine avenue. Tous en a commune Angaba avenue Lobo numéro 19 bis. Avenue Lobo 19 bis, so Zubisote Okoyape, to obtenu bandeko. Merci pasteur Kossi, les missionnaires, merci na pasteur de la foi, pasteur Herbi, merci pasteur Ringo Mambote, merci na bandeko nyonso oyo basunga fondation Rabbi Mavinga, mama Bibish Motema Fio Chivomo, merci vraiment na mama Bea na ya Liza kuna na Suisse, bandeko nyonso oyo bakanisa fondation Rabbi Mavinga, merci pa na bino. Toko tonda nzambe, to sambe na biso to pesa nzambe merci, nenga sankse biso alelo po biso tento kene. Amen. Jésus a dit la prière, ton bon délit. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette belle rencontre avec les enfants. C'est vrai, ils sont orphelins comme ça, mais nous savons qu'ils sont tes enfants. Tu es le Père des orphelins, tu es le Père des opprimés, Père des gloires. Protège ses enfants, bénis ses enfants. Lobi kunatan tokoya to kalita toli kebana oyo bakomi batumi nene. Pambola bango, pambola bankadre responsable orphelin oyo. Pambola pe bandeko nyonso oyo ba contribuer qui pour que œuvre oyo fondation Rabbi Mavinga kenda liboso. Totiki radio parole vie pe de la foi TV, Kilongo TV nyonso maboko na yo Yesu Masia Nazareth zamba solo pe abomo. Neto bonde tobi amen. Betela nzambe maboko. Yesu aza bien. Voilà. Toyaki malamu biso be toke botika malamu. Bokende malamu. Papa Rabbi Mavinga. Merci papa Rabbi Mavinga. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Bon, impression d'abord tirage de l'équipe bien. On souhaite d'abord bonne chance dans Léopard Mobimba, dans Congolais et puis dans joueur dans l'ingami dans Léopard, Dieu merci Mbokani donc on s'est permis de voir sur la monnaie sur le terrain à Pessi Bisengo et c'est on a biso. Nino Kolo ba joueur au bazar déjà c'est. Conscience pour la Mboka donc il batsa na makansi que tu défendre Mboka drapeau ya Mboka ndé oezal d'abord na conscience na bango. Bati kana makambo ba na na que biso bo ebité. Drapeau moi on défendre en et vous avez essayé makasi. Merci papa. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence FB International. FB Business et pas Fiston Bassene. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Kilongo TV. Kilongo TV. Papa, on est oh, kasi na mais on peut dire souki.
Papa, on a tout quand tu vas sous. Oh. Oh, papa, quand tu vas sous. C'est dans des fils. Oh, quand tu vas sous, comment t'as commencé à la bande, papa? Oh, comment tu vas la bande? Comment t'as commencé à la bande? Oh, prends l'avion. On a sous qui n'a pas, papa. Quand tu vas sous, on fout la sous. On a sous qui n'a pas la bande. Tout à fait. Papa, on fout la sous. Qualité, maman. On fout la sous qui n'a pas. Oh, on fout la sous qui n'a pas. On fout la sous qui n'a pas. Maman, on fout la sous qui n'a pas. Sous qui n'a pas qui peut aider. Sous qui n'a pas de problème. La casa ni sama sasa salinga suki. Ako misinga mabandi. Ako misinga mabandi ndenge nini? Akufuta suki na yaki bien sasa na shutana suki na ngade kundu. Mama, akato suki ndenge nini? Osalili produit nini? Mama na ngai. Tala produit salé. Zazu. Produit ya kala. Ba sali la dans susu te. Et quand il suki ekomi ngai. Na sala ko suki na kata suki. Non, katanga suki te papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où il est levé pour dire c'est la suki. Donc quand vous signez nga suki na wana yaka awa kala bakata nga suki te tala nga depuis na koma na suki ebele tala yango mosiki tokolo kwa yo ti lelo yebi te eloko osala suki na wo. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la sous-binadiso. Kilongo TV.